Tongo Molamu Okati wa mabota babino Bongo to lisusu na studio na biso Radio Télévision Congo Mokristo to lisusu kopesa na bino mbote katikati o mabota wabino wanezalaki wabino ndeko Singi Kiaku Nkani Alphonse présentateur et émission Nabino Tolobela Yango Nabonzambe Bongo Topesi Nabino Mote Lisusu Mote Kakati Omabota Wabino Tika Kolo Nabiso Ale Karakoeba Ko Pambo Nabino Kolo Nabiso Ale Karakoeba Ko Zala Nabino Katikati O Mabota Wabino Nanzela Etando Eke Oyo Tozaliko Landela Congo Télévision Radio Télévision Congo Mokristo Bongo tozali ko continuer sujet na biso na émission na biso tolobela yango na bonzambe ezali émission o ezali conception ya Radio Télévision Congo Mokristo tozali bongo na même sujet na biso tozali ko lobela à propos ya référendum boni tokoloba référendum na likota ya lingala to ikolobela ngo nini tolobela yango lolenge nini mboka o bali ko changer mobeko lolenge nini bali ko changer mobeko katikati na oyo mboka Bongo yango bien-aimé dans le Seigneur, Tony Kolobela, Lelo Oyo et Tali référendum katikati Omboka Iye. To pesi na bino mbote, to pesi mbote, sika wapi evandi bino, to sika wapi ekuto bino katikati o mabota wabino, to pesi bino mbote tika ete kolo Yesu, ale kana koyeba ko pamola bino, tika ete kolo Yesu li patana nkembo ezinga mabota na bino, sika wapi ekuto bino, yango to pesi na bino banso mbote bongo bandeko balinga mikati na nkolo lelo to zali na ba invité na biso spécial to zali na ba invité spécial o bakozala na biso na ligne o bakozala na biso elongo wana tolobela mai o banso to koyeba kosala bongo yambo ya kobanda émission na biso to pesi na biso na loyembo wana koyeba ko zala connecté na molimo santo que Dieu vous bénisse. Ah oui, sur la plus que c'est Bonzambe seulement pour Lola et Dali Kofuta. Ah oui. Ah oui, Oluna e koumela na bomo ya biso na bomo ya bino. Pesi na bino mate lisusu mate kasete mabote wa bino. Pesi mate na ndeko na biso Adrien Ngambu. Pesi lisusu na ndeko Jojo Mbeng. Kono ale kana pe banko pambo bino. Ah oui, Yahweh asali mingi kati na bomo ya biso. Ikato pele la ye azali Nzambe. Oyo tosi na motema nanga Oyo tosangi kozuwa epai yo Papa na ngai okuma malibela Yesu yo muzanza Ah oui, Yesu ozali Nzambe Nalamano nakumisiyo Ah oui Uzi biso mosika masiya Omemi biso Kino lelo Oyembi loyembo tokumisi nkolo Ikangai na sanjo ya Yesu Kombo na yo na fina ngai Nzambe Kolo yo mopesi kimia Kasi mbote na ndeko alema ndebo Bonzambe ezali kofuta Lola ezali kofuta Bongo na Congo Mokristo Bonzambe toujours Ah oui Bongo topesi na bino Seigneur. Merci. Bongo la tango oyo toli kobenga invité na biso o bazali na mokolo lelo
Yambo na kobenga bevite na biso bakota na ligne na conférence. Bongo tolito après na biso ke émission tolobela yango na bonzambe. Zeto kolobela matali oyo tobengi référendum. Toyebi référendum na mboka oyo bazali kosala référendum le 8 mai 2018. Bongo tosengaki na biso tolobela yango yambo ya koyeba kocontinue émission na biso na mokolo lelo. Topesi mote na bandeko banso oyo balekaki kokota alobi na mission mpe na bainvité na biso spécial toyaki na bango lokola responsable ya Ascend Ministry papa na biso pasteur Constant mongali yele ye nde tozalaki na elobi na line topesi na ye mbote kasi yambo ya kobanda émission na biso lolenge toyebi oyo ezali radio to engunduka ya bana nkolo bongo maimanso ebandaka na losambo nsima ya losambo nde tokoyeba kobanda émission na biso esika bino bozali tobeleli na bino kokanga miso mpona toyeba kobanda émission na biso tokangi miso merci yawe tokumisi nkombo na yo tonetoli more na yo totomboli lisusu kiti na bokonzi na yo na ntongo na lelo mpona émission na biso oyo toyei kosala ya kolobela bonzambe yango tika molimo santo yosila koyeba kozala na biso mpe bainvité na biso banso bakozala na biso mpe bandeko banso bakozala connecté na biso dans le nom de Jésus amen tolobi amen 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 balobi bonzambe ezali kofuta lola ezali kofuta bongo sans plus tarder tokende kobenga invité na biso ya liboso invité na biso évangéliste Marcel invité na biso évangéliste Chisunku Jivesi mpe lisusu invité na biso le frère Simon Makungu bongo tobosani te ntango ifo na ye mpe akozala lisusu katikati na bongo invité na biso bongo tokei labo kobenga invité na biso évangéliste Marcel tobenga nano invité na biso ya liboso ye alekana koyeba kozwa nzela ya singa. Ah oui, bonzambe toujours, bonzambe ezali kofuta kolo alekana koyeba kopambola biso. Allô? Allô? Allô, mbote papa évangéliste Marcel Bondo. Mbote ndeko molingami nzambe. Merci mingi, merci bandeko bazali déjà yike na ligne bazali kozela intervention de biso na mokolo lelo tongo tokoyebisala bandeko te évangéliste Marcel ye azali na ligne mais ntango ozali koloba meka koloba mo makasi bongo kobima na ligne te tokotisa invité na biso wa mibale. Merci tokoyeba kobenga lisusu deuxième invité na biso ya mokolo lelo oyo tobengi bongo na ndeko na biso évangéliste Chisunku. Bongo tokoyeba kobenga évangéliste Chisunku tokotisa ye mpe lisusu na ligne yasila koyeba kozala elongo na biso lisusu tozali kobenga ndeko na biso évangéliste Chisunku ye mpe akozala elongo na biso. Allô? Allô, bonjour ndeko évangéliste Jivesi. Ouais, bonjour papa Alpha Business Congo Mokristo. Merci beaucoup ndeko ozali déjà connecté na live na biso ya radio télévision Congo Mokristo bongo tokosenga na yo toli koyebisa na yo ozali déjà en direct na elongo na évangéliste Bondo tokoyebisa yo kokata téléphone te poto kotisa invité na biso ya misato nzambe apambola yo. Amen. Ok, merci tokoyeba ko kotisa invité na biso mosusu yambo yo kotisa invité na biso mibale to pesa boso mote na invité mibale oyo bakoti to papesa na mote pona toyeba koyeba soki bango bazali bongo vraiment na bo moko bongo papa na biso Marcel Mote Mbote ndeko molingami tolingo pesa lisusu évangéliste Jivesi Mbote sika zali ye papesa Mbote bongo bosila koyoka na bino mibale nazali kopesa mbote ebele na molingami mosali na nzambe ndeko Jivesi bisika ye azali mbote ndeko bongo ndeko Jivesi pesa Mbote pe oyo basuki ndeko azali koyoka malamu. Shalom évangéliste l'homme de Dieu évangéliste Marcel na bolingo na nzambe mbote nzambe a pambola yo matondo nakanisi bandeko balinga mikati na kolo oyo bazali kolanda biso na ligne boyoki lolenge nini ba évangéliste mibale oyo bakoleka koyeba komanya baloba na kolo na émission na biso tobengi tolobela bonzambe tolobela yango na bonzambe na thème na biso toali nango c'est la référendum oyo ezali koleka katikati na mboka ya Irlande bongo tokoleka na koyeba kokotisa troisième invité na biso bandeko bozala toujours en ligne tokotisa troisième invité na biso. Merci, merci, merci. Toujours comme ça, troisième invité na biso, ndeko na biso Makungu. Toujours comme benga troisième invité na biso, ndeko Simon Makungu.
ndeko azali koyamba te tozali kozela yamba telefone bongo tobanda émission na biso ndeko na biso ayambi telefone te bongo tokoyeba kozonga tobanda émission na biso. I am sorry, I can't take this leave my name number calling. Ok, ndeko na biso ayambi telefone te bongo tokoyeba koleka na troisième invité na biso mosusu tobengi na évangéliste Tanguy Fouene, évangéliste Maku. Tokoyeba kobenga évangéliste Maku bongo bango misato na nzela nini oyo tokoleka koyeba kosala émission na biso na bandeko mpona kotalisa bandeko lolenge nini mai mazali koleka katikati wa emunduka wa Dublin. Oui. Merci mbote ndeko évangéliste Maku. Oh, merci. Mbote shalom, papa. Merci. Ozali bongo en ligne na bandeko évangéliste Bondo Marcel pe lisusu na ndeko évangéliste Chisinku Jivensi bongo pesa bango mbote bango pe pesa mbote poto banda émission na biso. Ah, merci. Ah, shalom, Motolanzam d'évangéliste Marcel. Merci beaucoup. Shalom, papa. Évangéliste Jivensi, Zaba Pambola Bino. Ok, merci. Na kanti bandeko banso bozali koyoka évangéliste Tanguy Fouene. Amen, amen. Ndeko Jivensi malobo mboka yo tolingi o se présenter bongo to banda émission na biso. Ngai wabino ndeko na bino l'évangéliste Chishiku Jivensi oyo azali na bino elongo na Bible awa pe oyo azali ko sala mosala nzambe na église la puissance divine oyo kangambami na pasteur JP Mbwizani na pasteur Guy Mukwaya nzo tozali elongo na bino. Ok, merci ndeko Jivensi tolingi to pesa lisusu maloba epai ya évangéliste Marcel Bondo e pas se présenter par bandeko banso baze kolanda biso. Merci mingi kopesa ngai maloba ndeko molingami. Kombo na ngai eza ndenge lobami Marcel Bondo. Nazali mosali na nkolo na kati na elanga. Nazali kokamba lingoba oyo bengami Living Water na kati ya ngumba ya Irlande. Merci. Merci mingi bongo tolingi kopesa lisusu maloba epai ya évangéliste Tanguy Fouene ye pale kana koyeba ko présenter epai na bino pesa mbote bongo tokoyeba ko banda émission na biso pe tokoleka koyeba kokotisa su bandeko mosusu na mbarasima. Merci, shalom, bandeko nyonso baza kolanda biso. Eza juste ngai évangéliste Maku Tanguy Fouene. Nazali précisément na mboka Dublin na Irlande. Ala Irlande na mboka Dublin. Naza kosala mosala na nzambe na tonga oyo ebengami na kombo ya puissance divine epai kuna mokambi akambi na biso aza kotambusa mosala pasteur JP Mbwizani na pasteur Guy Mukwaya nzo. Merci. Merci mingi bandeko ndenge bosili koyamba lokasa to invitation na biso ya kozwa ntango mpona koyeba kolobela mai mazali koleka na mboka na Dublin to na Irlande concernant référendum bongo topesi maloba sans plus tarder na évangéliste invité na biso spécial invité principal topesi maloba pa ya papa na biso évangéliste Marcel Bondo ye alobi boni na mai mazali koleka na conférence boni yali koyebisa bana nzambe lolenge nini bakoyi kosala pona koyeba kolobela masolo oyo na émission na biso to lobela yango na bonzambe si référendum maloba mboka yo évangéliste Marcel. Merci mingi ndeko molingami kopesa ngai maloba yambo ya kobanda na pesi nzambe lokumu oyo apesi biso mpema na bomoi boye toza na esika ya kotalisa nini ozali maloba na ye topesi mpe merci yo kopermettre biso na mokolo ya lelo ya na radio oyo ezali ya bonzambe Kongo Mokristo mpo totalisa maloba na nzambe. Loko ya liboso oyo nakoki kotalisa ezali ete avortement ezali eloko oyo esalemaka oyo biso nyonso toyebi ezali nini avortement nde kozala mpona ngai ya liboso natalisa yango. Avortement ezali kolongola veni na lolenge ya lingala tolobaka yango ezali kotalisa ete mutu azwi zemi boye alongoli zemi zemi yango na kotala malamu mukanda na nzambe ezotalisa ko
ezali bomo ya mutu oyo ezali kokatama na volonté ya ye moko te na volonté ya maladi songolo to pakala te me na volonté ya mutu boye biso oyo tozali bana na nzambe toyebi ete biblia ezotalisa biso na mokanda ya Genèse chapitre 2 verset 7 soki ndeko akoki kotangela biso wana tolimbolaka mote boye tokontinue kosala baechange chapitre 2 verset 7 ok tokoyeba kotanga na mokanda na Genèse chapitre 2 verset 7 bongo bandeko bazali kolanda biso tozali koyebisa na bino ke bozali bongo en direct ya radio télévision Congo Mokristo Genèse 2 chapitre 7 bongo totangi na komona Yesu l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà. Merci. Biblia ezotamisa te nzambe aformaki mutu kouta mabele. Tango nzambe azoforme mutu kouta mabele, Biblia ezobisa biso ke mutu azalaki inerte, azalaki na mpema penza te ya bomoi. Mais eloko oyo kosalaki mutu akoma na mpema ya bomoi. Eza tango nzambe asouffle na kati ya banarine na ye. Alobi joie pema na bomoi opema. C'est en ce moment-là mutu akomaki sikoyo ko respirer et puis akomi âme vivante. Ça veut dire quoi? Mutu oyo akoki ko bouger, akoki kosala makambo ebele. Boye source ya vie nyonso na kati ya fe na moi oyo surtout ya mutu ou bien source ya vie nyonso eutaka kaka epai na nzambe. Soki nzambe a permettre que mutu azwa zemi nzambe atise asali que mutu abotami na kati ya libumu na nzambe nzambe azwi pema na ye atie na kati ya mutu aza na kati ya libumu mutu wana akomi deja mutu oyo azali na bomoi sikoyo boni mutu mosusu oyo akoki kodeside likolo ya mwana aza na bomoi ya bino nga nalingi zemi oyo te nalongola yango azali mutu oyo azobundisa principe ya nzambe. Quand est-ce que vie ebandaka na kati ya na libumu ya mama mutu moko akoki kolimbola yango te mais nzambe nde akoki kolimbola yango kotalisa biso yango na makomi na ye. C'est pour cela okomona makomi ebele nakopesa te okomona que David azoreconnaître abi nzambe ntango nazalaki nano informe nazalaki na forme penza te yo oyebaki ngai ntango nazali na libumu ya mama na nga yo nde otisaki ngai yo nde osalaki ke ngai nazala moto sikoyo boni biso bana na nzambe oyo bayebi makomi na nzambe tokoki kosupporte makambo ya bongo bazali kobenga référendum. Alors référendum eza nini? Ezali lokola bapesi yo mbeli bapesi yo moto babi zwa mbeli oyo tuba moto oyo po akufa oyo ke biso etanke bana na nzambe koyeba Biblia 6e commandement ya Bible ezoyebisa biso boye tu ne tueras point okobomaka te. Alors biso bakristo biso bana na nzambe tokoki kondima te loi oyo ezopermettre bato baboma bato mosusu et tant que bato baza racheté par le sang du Christ même sur le plan moral, il y a moralité, ce qui peut permettre que, et dans la loi moko, moko, ou qu'on s'impose sur le fait que non, bon limakake, tout bandera ko bomaba. Alors, mutu ni oso ya konlimake, ba bandera ko bomaba, mutu ya zuru tambola n'est-ce pas, contre eux zali nini, mobeko na. Iko mutu ni oso zali ko buka, mobeko na nzambe, nzambe ko benga ina jugement, tôt ou tard. C'est pour cela, biso tant que Christ, et on a bandé qu'on a dit que la position à Bangote, mettre aux la position moko, parce qu'on a dit que tout ça Christ, tout côté qu'on permettre était, loi on nous autorisé à avortement à Katiamboka. On a une introduction, on va monter, bon, on a zongi sur Maloba, parce que tout ça va. Merci, papa, la mission évangéliste, Bondo, dans Katsi Bandeko, Bayoki intervention à yo, Yamboto, Zong, Maloba, Jussou. To pesi maloba pa ya papa la biso évangéliste Jivency Tshiku yepe lisusu apesa oya ye maloba ya yo maloba moka yo évangéliste Jivency.
Merci Moutona Nzambe na initiative pe Nzambe apambola kado na biso Kongo mo Kristu oyo ko permettre ete batebele bayoka évangile na Yelande pe na mokili mobimba. Amen. Selon le sujet oyo tozali kolobela lelo, tant que des chrétiens tokobetango tokolobela na ba voler ebele. Je pense que makambo oyo tozali kosala tant tozali na mokili na makambo tozali kosala lelo tant toyebi Yesu eza makambo mibale différent. Na mokili tozali kotambola lokola bato baza baveugle azotambola ayebi liboso te fo babima ye. Mais lelo oyo na bonzambe molimo mosantu nde aza kokamba biso tozala bato nde tozali lelo awa. Amen. Je pense que mutu oyo azoboma mutu azwi masasi abeti mutu akufi to atiele mutu poison na mutu oyo azoboma mwana oyo aza na libumu na yebi te soki basali lisumu moko so balisumu yango ezali différent. Or na ndenge ya solo mutu oyo ayebi nzambe te aza na ignorance na makambo azali kosala. Mais mutu oyo ayebi nzambe tango azali koboma mutu azoyebaki ete jugement na ye ezali liboso. Voilà pourquoi tant que des chrétiens tokoki kosepela na eloko wana te soto telemela yango po ete eloko wana tango ozali koboma ozali kosala avortement ozali koboma mutu. Or mutu azali koboma mutu aza komérite condamnation. Voilà pourquoi na baoyo baza bapayen soki bayebaki yango te bayeba yango sikoyo ete tango ozali kolongola zemi oza koboma mutu. Or mutu oyo bazoboma ye azali victime azali innocent ayebi eloko moko te. Fitir na ye ezala maboko na yo mutu ozoboma ye te. Mutu oyo akeli ye ayebi oyo atie kati na ye totala baperle oyo nzambe asalaki epai ya apôtre Paul azalaki mpe mwana moke mpe akolaki mpe asalelaki mokili me nzambe ayebaki ye ke akozala mosali na ye. Donc kolinga te fardeau moko eya na mutu na yo obomi mutu. C'est le moment yango mutu nyonso a comprendre presque tozali ete eloko wana totalisa na bapayen ezali malamu te référendum wana il faut toboya yango na bonzambe tokoki kolinga eloko wana te parce que ozali kosala lisumu oyo ekoki koporte yo malédiction na 4 générations na yo surtout tant que chrétien. Pour moi la poya ezala consentement de 2 personnes. Mais na bino mibale tango osala lisumu wana bozoyeba ete conséquence nango ekozala ndenge nini. Voilà pourquoi makambo akoloba ezali mingi. Makambo akoloba ezali mingi. Allô? Tosengi na ndeko soka koki kokanga volume ya téléphone azali kolandela biso mpo aloba seulement la main libre mpona retour ezala te. Merci ndeko juve si okoki kocontinue yambo te topesa maloba pa évangéliste ntango ifwele yango nalobi bato mibale bazosala consentement wana estce baza bachrétien to baza bapayen. Soki baza bapayen il faut comprendre ete bazoboma moto azali koboma aza na condamnation. Loi ezali la loi ya Moïse ezali. Or tant toye na nouvelle alliance Christ asengi biso amour. Na amour ezali ete mutu fo alinga oyo aza kati na ye parce que yo lingaki ye oyebi fitir na ye te oyebi oyo nzambe akosala na mwana wana te. Tant que des chrétiens toyi kolinga eloko wana te. Ok, voilà position na ngai. Toke kolinga eloko wana te. Merci évangéliste Jivesi. Bongo yambo ya ko jonga na bino lisusu bongo pesa ba position na bino pesa ba position pour ko pesa na biso ba solution nini toke ko sala donc attend que ba na nzambe na sujet oyo bongo to pesa maloba pa évangéliste international évangéliste tango ifone évangéliste makuma lo mboka yo to pesa 5 minutes dessus au sala introduction na sujet na biso ya référendum ya bolongo jemi katikati na mboka oyo. Merci maloba mboka yo. Merci mingi vraiment papa na biso Alpha on va pambola yo na chaîne ya biso Kongo Kristo nga ko pambola libota la Nzambe partout et pas bala la Nzambe o balingi maloba na Nzambe akutami baza ko sekka makasi jusque la kozonga lelo oyo koloba pona tina na sujet na soko zana ngo pona tina référendum oyo ezali
le mois prochain en mboka Iran ya kolongo ya zemi to ya koboma moto o ya kuta mikati na zemi. Alors en principe la kozonga d'abord koloba eke para ngai kotangela ngana mokana na Exode chapitre 23 na verset nango 25. Exode 23. Exode chapitre 23 na verset nango 26, verset 26. Verset 26. Exode 23, 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Voilà où est Bongo, Exode 23, 26. Amen. Pena ko malamu mingi tumela tango pesingana ko yebi kalibeta na ngambo ezolanda biso. Ngake likambo nyonso moto akosalaka. Itomba nango pe bolamu nango sena motifo ozonga na origine. Ko yeba likambo ngo bandi wapi euti wapi. Nanga bandaki likambo yango. Alors, Bible la biso moto azaki mapele. Avec poussière. Zamba souffler. Donc ça veut dire que souffle au moto azango euti pa na nzambe. Alors nzambe a sepelé que moto azala. Avant moto aya tu as dit quelque part dans nzambe. Bible nzambe avec Jérémie, je te connaissais avant que au côté la libomo na maman. Donc ça veut dire que moto nyonso o azana pema avant aya la libomo na maman azaka quelque part dans nzambe. Alors nzambe orienté ye moto na ya libomo maman pour aya ko contacter crime na sela moyo. Alors principe moto azo likanisi ya koloba eke zemi ezala un mois, zemi ezala 2 mois, zemi ezala une semaine ya boma yango. Lisumu ezanime. Lisumu eza d'abord tala koyeba kosala oyo ezali contre volonté ya nzambe. C'est ça le péché. eloko nyonso moto akosalaka contre volonté ya nzambe. Donc après si nzambe atindi moto aya na mokili oyo po akomplete destiné na ye, alors soki moto azodécide to moto azoparvenir koloba eke na voté oui afin que loi est passée. Donc moto aza kosala connexion moko na lisumu na bato oyo baza principe ya lisumu oyo. Alors eloko wana a principe eza mapi eza malamu ata moke te. Nzambe adelivre bana Israël azoti na bango na telle promise. Alors azoyebisa bango abete na mboka na bino abi ata nyama ata mwasi akoyeba na kokutama na avortement te. Donc ça veut dire eza eloko moko a principe mpona koalonge bana nzambe te eza eloko moko ya mabe. Et puis vi ya mutu ezobande pa na nzambe. Alors vi ya mutu ezozala souffrir à partir de nzambe. Mutu avaya azali quelque part na nzambe. Alors qu'est-ce qui se passe? Mutu ozobana na zemi ozobana mwa azoninga. Olimbisi évangéliste tangu ifone tolito rappela bandeko onyesu bazali kobenga biso bazela yambo ba intervention ya évangéliste bivite la biso spécial et si la bongo tokoyeba ko yamba ba coup de fil na bino tomoni ba coup de fil ezali kokota mwa mingi na se kasi tozali kobondela bino na bolingo na nkolo tozela toyoka liboso ba intervention ya ba invité la biso spécial oyo bazali na ligne malobomboka yo évangéliste tangu ifone. Oui, c'est ça, on va préciser à 2 minutes. Donc ça veut dire que Nzambe a un principe ya vie à Moutou. Alors ce qui va pour perturber Moutou a outi quelque part dans Nzambe aya na mokili. Moutou a venir une semaine aboma Moutou wana. Moi la moitié me soit kolobete raison moi na Moutou angote. Mais ça veut dire que c'est quoi la Moutou a Moutou a souffle ya Nzambe. Ozo kazo ninga na libungu wana Moutou. Ça veut dire que le péché c'est que ça la contre volonté ya Nzambe. Pour ça Nzambe lo biete. Na mboka na yo. Moi si moko ta ko sopa zemi pe nyama moko ta ko sopa zemi. Ça veut dire pour ça Nzambe, ça veut dire pour ça Nzambe fait conquistement. Alors tant que nous sommes chrétiens, l'autre on va pour la conclusion. Ça veut dire que référendum wana ceux qui m'ont voté oui, ça veut dire azako partenir ko conquista o ezali sumo na vie na ye pour yango te za pour ça Nzambe. Amen. Merci beaucoup, merci mingi ndeko évangéliste tangu ifone. Bongo tozaki na invité la biso mususu oyo tomeka ko joye to meka ko benga lisusu ya moto zonga lisusu na oyo tozaki nango lelo to benga invité la biso oyo zalaki bongo ndeko na biso makungu soki azongi déjà na ligne to leka koyeba ko joye pe lisusu na nzela la singa po ezalaki bongo promesse to pesa ki pona koyeba ko zalaki na ye bongo to ali ko benga ye na nzela ya singa. Ndeko azali koyamba téléphone na yete bongo to koyeba kokata parce que to yebisaki ba ndeko
Simon Makungu a rejoint la ligne. Il y a eu mon empêchement. Bon, tu vas continuer encore l'émission de Bisso. Bon, tu vas toujours qu'on rappelle la Bisso. Tu vas aller dans 3 invités spéciaux. Tu vas aller bon évangéliste Marcel Bondo, évangéliste Chisinku, et sur évangéliste Tanguy Fouene. Tu vas aller dans 3 évangélistes. Bon, tu vas aller besoin que ça ne va pas de qu'on a Bisso évangéliste Bondo. Et maintenant, ça conséquence le lengenini oyo. Tu vas stopper dans les armes pour que ne soient pas voter. Tu le lengenini makansi oyo et yazali na yango. Malobombo kayo évangéliste Bondo. Merci mingi ndeko molinga mikopesa ngai maloba na kotalisa boye likanisi nini nakoki kopesa yambo napesa yango na kotanga passage te kasi nakoloba yango biblia yotalisa biso na mokanda ya proverbe chapitre 6 soki obangi verset je crois 16 na 17 eza makambo ya 6 choses oyo nzambe azo kohaïr même 7 bino yotalisa biso bongo sikona babiloko nzambe azotalisa eza na eloko moko oyo biblia alobi le main qui répande le sang innocent maboko oyo ezali kobwaka makila ya bainnocent. Cela voudrait dire quoi? Motu soki aza na kati ya libumu aza innocent, c'est un être faible. siko maboko eza kopermettre eza parfait nyonso oyo ekoki kosangana na mobali na mwasi ke non eza eloko ya moke tolongola yango kaka ntango bolongoli eza maboko oyo ezali korépandre n'est-ce pas le sang innocent ya moto oyo asali eloko te aye na nzela ya bonzambe. Bon, en fait, je dis que aye parce que nzambe nde andimi ke azala wana nde na ngai natalisa wana. Alors nakoloba je crois makambo misatu eloko ya liboso ezali kotalisa ko biso etant que bakandi ou bien bapasteur toza na devoir ya kote ya kaka makambo ya lola te mais côté ya aussi badevoir citoyen. Alors le devoir citoyen c'est quoi? Kotalisa bakretien que il faut bazala na ordre na kati ya mboka bayeba kofuta mpaku bayeba kosala misala bayeba kosala makambo ebele. Et loko mosusu eza ke bakretien il faut bazala mpe na devoir ya kovote baloi ya mboka. Pourquoi tu dis que ba devoir ya kovote baloi ya mboka? Ba chrétien bible dit ça veut dire que toza sel de la terre et puis lumière ya monde. Au début nous ko balambi yango mungu eza penza te biloko wana eza mwa mali. Hein? Et puis lumière musala yango eza ko chasser ténèbres. Toza na kati ya mokili kasi tozali bato ya mobilité kasi na espace où biso tozali ko vivre il faut loi ya nzambe régner wana. Sikoyo, il arrive de temps, oyo, to kutani na bisika oyo vraiment, loi ya nzambe ezo renyete, il faut to apporter yango. Soki loi ya nzambe, ezaki wana, mais bazolinga kolongola yango, po ténèbre ekota, Bible etali sibiso ba chrétien ko, il faut to telemela makambo wana. Pourquoi il faut to telemela yango? C'est un autre enseignement, de devoir face aux décisions difficiles. Il y a des décisions difficiles où les chrétiens babuta na sango na kati ya ba moka o bazali kofanda. Loi nyonso ndekonanga molingami o ezali kotosa o eza makomi na nzambe te moto azali mwana na nzambe il faut atelemela yango. Je vais prendre deux exemples et puis na pesa baniko. Parole okomona Bana Israël, ou bien Bana Nzambe, quand ils étaient en captivité na Babylone, bazwa ki Babylonais ou bazaki au service ya roi. Au komona na Daniel chapitre 1 verset 8, Daniel a boyaki kolia biloko eza suye, biloko eza ya mbindo. Ça voudrait dire que biloko oyo elambani ou bien esalami na pensée vraiment ya Nzambe. Alors, biso étant que ba chrétien, biso peut trouver qu'on lit à ce biloko eza ya mbindo. Biloko eza ya mbindo za nini baloi oyo eza contre makanisi na Nzambe. Na kati ya mboko oyo ntango to. Komaka loi par exemple sur l'homosexualité ezaki te. On va permettre ba mariage mixte, ou le mariage de mobali na mobali babalani mwasi na mwasi. Eza biloko oyo elambani na pensée ya bana satana o baza représenter biso il faut bondima eloko. Alors biso tant que bana na nzambe il faut totelemela yango. Kotelemela yango ezali la muka ndeko nanga molinga mibisika yesu ezali kende na kanti kende na garda o se faire enregistrer tango o se faire enregistrer okozala na droit ya ko tia likasa ya konima ote ya koboya.
Mais yo, étant que mon Christ face à Dieu, qui est invisible, mais à mon akayoso, tu voter non. Donc, c'est là, avant de connaître ce bas, il a mis oyo, bah, il dit Jésus Christ, tu qui est voter non. Et là, bah, il balé quand Mukanda Daniel, au moins, tant que bah, télémission qui statue, oyo, bah, il fallait bah adorer. Daniel, comme un zaki mouti à Kilkirouana, ayeba qui nzambe ya solo, Daniel a résisté contre l'Oana. Bible zeno batango ba beti ba instrument ya lolenge po bango bangumba mela. Parce que loi oyo ba jotie la biso, c'est un instrument au ba zo beta et statuette les ali wana statuette ça représente n'est-ce pas le diable. Oyo biso faut tenir ma loi ya diable sur nous. Même si nous ne sommes pas dans la captivité, mais toza bisika na place oyo nous allons mboka na biso ya libela, place touta, place tokozonga. Place que vous avez. Alléluia. Merci. Alors, merci Ndeko Bondo. Alors, vous avez devant statuette où vous allez loi où vous allez imposer. Alors, bis tant que chrétien, nous devons obéir, c'est vrai, aux autorités, mais nous ne devons pas obéir à n'importe quoi. Une loi où vous allez bouka mubeko ya Nzambe, biso bana Nzambe faut que vous voter. Non. Merci, merci mingi Ndeko Marcel Bondo. Vraiment, on est aki bonne mingi na koeba ko pesa illustration oyo ya statut oyo ya le bananzambe ngo sili ko expliquer kuto comment ça bande ko biso banso basé ko landa biso tout ko pesa bande ko banso ko landa biso to moni bande ko Canada, France, Belgique bazali vraiment la ligne to pesa bino mote pourquoi pas ko pesa bande ko biso banso bazali sur la ligne. Maman na biso banzuzi to kocha na conférence to moni ndeko na biso ya moto pesa maloba et pas évangéliste Jivency na évangéliste Tanguy Fouene Maku to kocha ndeko na biso Simon awuchi ko sala biso sini keye akomi mena valable bongo to koyeba ko kocha na ligne ndeko na biso Makungu pona ye aleka na koyeba ko pesa biso o aye maloba ya moto zongala ba inviter na biso bongo to zali ko benga ye wana bo zalaki na radio télévision Congo mo Christo oyezali enguka ya bana Nzambe na émission tolobela yango na bonzambe Ndeko Simon Mbote Mbote Beneme Boni malamu Ndeko ozali bongo en direct ya radio télévision Congo mo Christo bandeko bazali koyoka yo to mekaki to zo na nzela singa kasi to zo kiote bongo to niko ya rappel na yo que to zali na ba invité mosusu mi satu daline elongo na yo donc to zali na invité na biso papa na biso évangéliste Marcel Bondo Peli Susu évangéliste Jivency Chisinku bongo évangéliste Susu Tanguy Fouene Ndeko Maku bazali na ligne bongo pesa bango mbote ya mbo sala intervention na yo ya mbo ya kozongisa maloba pa ba Ndeko Susu maloba mboka yo. Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse na sepeli kozala elongo na bino. Je crois que Nzambe rosala biso bola molelo na sujet oyo ya kitoko tozo parler sur le référendum na kati ya mboka oyo Nzambe asali biso ngolu tozala encore ba Irlandais Nzambe apambola bino apambola Ndeko. Amen. Ok Ndeko tolingi lokola to koti ozuna to ziona na retard tolingi d'abord ya mboto pesa intervention na ba Ndeko na biso ya biso Jivency na Ndeko na biso Maku mais tolingi ya mboto pesa bango maloba olobi nini pour la sujet to thème auto ekolobela concernant référendum oyo ezali na 2008 na mois de mai na mboka oyo pona bolongoli jemi na bandeko na biso basi. Je crois que tant que chrétien Bible zo condamné yango fortement que to ko boma bana te ko avortement ezalika ko boma bana yango na eza malamu mingi na likanisi oyo zinde ko Alpha Nzambe apambola yo ke pona biso ba Kristo. Je crois que to voter non. Ecclesia ubi ba Irlandais ba Congolais ba Angolais ba Africains na baza na mboka oyo o ba ndima ka pe banga ka Yahweh et position na biso eza toujours non. Nzambe apambola bino. Merci mingi, merci Ndeko Simon na conviction na yo si go pesa pour ba Kristo baleka koyeba ko voter non. Bongo to zongsi maloba et pas ya Ndeko na biso Jivency ye pa pesa position na pesa lo lenge nini oto ko impliqué ba na Nzambe en tant que leader ya balingomba oyo ezali katika na mboka oyo bongo ezala même motuna na Ndeko evangeliste Tanguy Fouene to pesa maloba mboka yo papa na biso Chishinku. Amen, alléluia. Bon, ngalo ba Ndeko omoni biso ba umbu na Nzambe to ba serviteur na Nzambe to za bat oyo lelo photo comme na niveau
il y a qu'à préparer famille. La famille, il y a importance, il y a famille. Et puis, les jeunes, il y a importance, il y a famille. C'est-à-dire que même dans l'éducation chrétienne, c'est l'éducation chrétienne, moi, nazali na minakati ya famille, et moi, na ayaka pona nu minakati ya famille. Et puis, que l'accent montre que jugement nzambe et kozala na ba oyo, ba kozala au contraire, ya kati ya famille oyo nzambe ya pesi bango. Pour tout le monde, dans le livre, il y a 1 roi 3. Dans 1 roi 3, à partir de 16, sur le temps yango, bah, vous êtes un peu le jugement et Salomon. Salomon a jugé 1 roi 3. 1 roi 3, à partir de 16. Jugement et Salomon. Oh, on a jugement et Salomon, on a le jugement du roi. Jugement et roi, on a dit Yesu Masiya na zali roi na biso. C'est vous savez, mutunyoso il fallait ba été. Ba simi balé wana bazaki ba prostituer. La prostitution c'est l'image du péché. Mais la kati na ba simi balé wana moko azaki na mawa ya mwana na ye oyo balinga ba kata ye na katikati. Ba bitaka ba kata mwana wana nzoto na ye les entrailles na ye ninganaki. C'est-à-dire que akoma ki na compassion. C'est-à-dire que bao nyonso bazoli ka basala avortement, bazala la compassion. Batala ete mwana wana akozala venir na kati ya vie. Parce que soki au téléméli kaka mwasi wana ina opposition bakabola bala divisé par deux, il va être le roi qui est Jésus-Christ à juger yo. Voilà pourquoi biso, tout le na kati ya Irlande lelo. Eloko oyo tokoki kosepela nango te, biso nyonso foto kende ko télémanenge évangéliste Marcel auti koloba awa to luka to s'enregistrer biso ba chrétien pour to voter non. Pour être tant que des chrétiens vous allez préparer jugement. Le vaut mieux que vous ayez bâti en côté, vous avez païen. Mais le lait, vous avez un radio, mon Christ, place aux alliés, aux autres temps, à Nzambe, et le Koana, et Zali, ils sont au Nzambe, après vous juger. Le roi va te juger. Tant que le roi va juger les conséquences, et que vous allez moutou na yomoko. Et que les conséquences sont dans ma génération, parce que vous avez moutou. Voilà pourquoi position la mission église, l'élo. Il faut se préparer, comme il m'a dit Nzambe, qu'on a l'importance de la famille. Que la Sabango Oyo, Malba Oyo était évangéliste Marcel Alobi, donc il y a un niveau où ça la campagne, il y a un cancer, ça va s'enrôler pour être voté non, pour éviter jugement et roi. Jugement et roi, qu'on a là-bas, Oyo, Bazo Sala, avortement. Yes, oui, mon coup, pour abota, Manamoki, Oyo, tu es qui en bien. Papa n'a pas maman n'a pas. Pourquoi il y a un problème parce que maman, papa se retrouve qui, maman a la zémio, il a quitté. C'est-à-dire que tant moi je comprends que Yehouti n'est pas un Zambé, c'est exact. C'est-à-dire que moi, Nazali, dans la sujet à contradiction, il y en a côté. Mais moi, dans la sujet à bénédiction. Je vais dire que Jésus Masiya, en même temps, je vais venir à l'église. Si je vais dire qu'à cause de la sujet à contradiction, je vais te à contredire, je vais te bundisa. Tu sais, si je vais te faire non, tant que tu ne comprendre. Voilà pourquoi moi, je vais dire que les bienvenus, un enfant vous est né et un fils vous est né. Un enfant, pour la bisonne, c'est là. Un autre, qui moi, n'a pas dans la mawa, peut-être dans le jugement. Ok, le fils est venu pour donner la vie, mais un enfant est né pour tout le monde. Voilà pourquoi, bisous la chrétien, tout est dans la position du référendum, tout dans la contre-nango, tout sensibiliser la jeune couple va éviter, tout sensibiliser l'église. Ils sont responsables de l'église, ils sont membres de l'église, tout élément. On a la bolembu, tout qui est voté dans le nord, pour te sauver l'image d'actrice, pour te voter l'image, pour te sauver l'image de l'église. Merci. Merci Mingi Ndeko, évangéliste. Merci Nakansi, Oezali Boigné, Pendossi Kopesa Nabiso, le Lengeni, Otokoi, sensibiliser Bandeko Banso, Nabalingomba Bongo, Ponako. Kende na lombango mingi to moni ndeko na biso mususu alingi a intervenir aussi ya moto pesa maloba pa évangéliste Jivency to lingi to kotsa ndeko oyo ndeko Irene Banzuzi ye azali aussi na liloba ya koloba bongo to kolinga ko kotsa ye simana yango to ko pesa imbote nde to koleka ko pesa maloba pa ya ndeko na biso évangéliste Tanguy Fwene bongo Tanguy Fwene a bibongama pona to yamba liboso ndeko Irene Banzuzi. Ndeko na biso ndeko Banzuzi mbote. Ah mbote papa la ngai Alpha zamba pambola yo. To bengi juste la lenge to zali na mission na biso na o to bengi to lobela yango na bonzambe bongo to moni to ba préoccupation na yo ya mbote to zongisa baloba pa évangéliste na biso
maku bongo olobi nini na position na en tant que mo Kristo moko katikati na ba Kristo nzamba pambola biso susu na pamboli présence ya baserviteur de Dieu nyonso oyo bazwi opportunité bapesi temps na bango mpona débat oyo en tout cas eza basujet moko ya malamu soki ezali ke badebe ezofungwama boye toyoka opinion moko na moko ça nous fera vraiment du bien. Moi premièrement tolekisaka yango na Congo mo Kristu radio na biso o chaîne na biso télévision na biso ezosala ke toyoka sango malamu na kati ya mboka Irlande vraiment nzamba pambola yo papa na biso Alpha. Amen ndeko. Ngana koloba par rapport ya sujet na biso sur l'avortement ba pasteur ba serviteur de Dieu ba uti koleka ba pesi verset biblique ba pesi ba exemple eza na kati ya Bible moto akolongola vie ya mutu te seul mutu oyo aza na droit ya kolongola vie ya mutu eza kaka nzambe mutu na droit ya kodécider tomoni yango ntango toyaka na baannée 97 96 na kati ya mboka oyo Irlande tozala komona yango droit ya avortement ezalaki te quelle que soit condition oyo mwana aza nango na kati ya libumu baza na droit ya koavorte yo te quel que soit mwana bimi ozomona mutu aboti mwana bazotalaka mwana wana aosurvivre te bakozwa jamais ou bien batia mwana na tonga moko ou bien baétouffe ou bien baboma ye non bakotika mwana na jusqu'à ce que souffle de vie na ye eokende yango moko balobi ke baza na droit wana te tozomona balobi na biso ke le monde est sous la puissance du malin sous le pouvoir du malin donc mokili ezotambola na ndenge moko ya mabe tozomona lelo balo oyo ezokota sur homosexuel na kati église bazoko permettre ba homosexuel biloko wana plus na mboka Irlande ezalaki te mais lelo ntango Europe ekokoma moko Bible elobango tolia mbongo moko tanto omona ba biloko wana nyonso ekomi kosangana ke mboka mobimba mokili tokomi kolia mbongo moko tokomi komona makambo ekomi kosangana tokomi na bataya fe lelo tozomona ba biloko wana na kati ya Irlande ezalaki te balwe ya ba homosexualité na kati ya beglise tozomona bazobalisa bango bazopesa bango droit ya kobala bazopesa bango droit même ya koadopter bana nga nazaka contre eloko wana puisque yo ndimi na yo ozala no homosexuel olingi nango kobota te pourquoi fo bapesa yo bana oza na droit ya bana te fo baprive yo même na bana sikoyo na kati ya ndako éducation nini oyo opesa bana wana mwana na kati ya ndako azomona nini azomona makambo ezoleka na kati ya ndako ya kokola nango oyo débat na biso lelo ezali sur l'avortement eza vraiment mabe ko permettre ba biloko wana bon nga nazo m'appuyer plus mingi na eloko papa na biso Marcel Bonda uti koloba toza ba chrétien totala na ba kati ya bandako na biso toza vraiment ba chrétien belé puisque tokenda ko voter te tozotala kaka makambo ndenge ezolekela na musika mais totala na kati ya ndako na nga naza na mwana ya 20 ans 21 ans 22 ans mwana ya 19 ans mwana oyo aza déjà na droit oyo akoki kovote nga na koloba tomemana na bandako na biso tokende tosenregistre tokotia bavoix te oyo ebele puisque tozoloba kaka na musika biso vraiment baafricain na koyoba ta mosusu na milie na biso ya congolais toza ebele tokendaka kovote te mais tant que ce soit toza 500 personnes toke kovote te or que 500 personnes wana soki totelemi tobi tosimbana na maboko tokende vraiment tovote tokoki kokase loi wana quelque chose eza mboka na bango so totelemi tokoki kokase loi wana combien de bato oyo bazovanda na ndako nge etali ngai te etala yo te ndeni likambo mabe ezoleka na kati ya mboka eza mboka na bango soki bakozwa badroit na bango bakotia baloi na bango batia na bango nge ezoconcerne nga te econcerne yo te mboka oyo ozovanda ndeko nali korapele na yo ke lobi tosololaki na président ya baéglise président ya baéglise nyonso oyo azali pasteur Yvon Luki asikai koyebisa biso eloko moko alobi même si toboyi soki mobeko wana eleki ekofrappe tout le monde na babana na biso banso pele so yambo akozokisela maloba ke tokenda évangéliste etango ifwele naye kolakisa na biso tozali bongo na cd ya mama na biso bibish bondo oyo euti kosalama album asika oyo babengi na titre ya motema bongo oyo koleka malamu mingi toleka na koyeba kosupporte album oyo motema esika banso toyei kokutana nango tosenga koprocure album oyo mpe soki bwali nango posa copie bokoki kocontacte studio na biso radio télévision Congo mo Kristo nde tokoyeba kopesa na bido yango ezali na talo vraiment moke mingi ezali album mo kitoko mingi ezali kopambola bana na nzambe bongo tozongisi maloba epai ya ndeko mama na biso Irene bongo tokende pa évangéliste tango ifwene maloba mboka yo mama Irene amen papa nga nazoloba totelema même si tokei tovote même si bakoyoka bavoix na sote mais nzambe na likolo azomona effort nini tosalaki azomona quand même ke bato wana batelemaki bakendaki
malgré bayoki bango te be batelemaki bakendaki na place que tovanda tokanga maboko toloba ah ekoloba nango eloko te kosala nango eloko moko tata tokei na biso ata tozongi so totelema tokende pourtant bakotuna so bosalaki nini quand même tokendaki biso nde tant que bachrétien tovandisa bana so tobenda bango matoi tobenda bango matoi totalisa bango oyo nzambe alingi koloba na biso bible ezoloba boye alors question na ngai mosusu oyo ngai nakokai koposer tant mosusu papa Marcel akoki korépondre ya na ka oyo azali koyoka yo bazali misatu na ligne bazali mine soki ozali na motuna tuna bango bazali na ligne bozali na conférence na bango bakoyeba korépondre mpe bandeko banso bana na biso bakoyoka amen question na ngai ezali boye tomoni baedaka nzambe te so tozwi loti na bana na ye bana ya loti bamonaki lokola balingi baede nzambe ke totali totikali kaka biso bongo na papa na biso toza na bamibali te bongo tokoproduire ndenge nini tokosala mokili ndenge nini bamelisi papa na bango masanga de façon ke alangwa mpo bango babima na ye bazwa baprogéniture or ke nzambe bayedaka ye te nzambe azalaki na façon na ye oyo alinga kosala mpo aremplir mokili mais sikoyo tozwa ndeti sikoyo na temps na biso oyo ya lelo okau ndeti inceste esalami na kati ya ndako bana na kati ya ndako inceste esalami ke eye kosala ke moko ya bana azwi zemi tozomona ngo mpe lelo bapapa bazobima na bana na bango na kati ya ndako ebongo soki arrive sikoyo ke non papa moko bia bimi na mwana ne na kati ya ndako eke mwana wana azwi zemi sikoyo na ka wana sikoyo nayebi te ka wana so tokoki korésoudre yango ndenge nini antuka na soki nano wana mpona monopoliser la parole te merci motuna otuni yango nana répondre ezali papa Makou papa Marcel be papa na biso Simon ou papa na biso Chisinku nani olingi répondre antuka ndeko nyonso baza tozosangisa baide oyo nyonso aza na ide ndambo ya kotia likolo wana akoki kotia toyoka participation ya basali na nzambe nyonso ya bato nyonso eosala biso bien toyoka opinion ya moko na moko merci ndeko Irene Banzuzi topesi yo matondo mpe lokumu na nkolo bongo tozongisi maloba pa ya papa na biso évangéliste international Makou ye aleka na koyeba kozwa maloba mpe korépondre na motuna ya ndeko papa Makou maloba mboka yo papa Makou maloba mboka yo tokanti ye abimi na ligne mais appareil na biso ekosinale biso azali toujours na ligne bongo tozongisi maloba epai ya ndeko na biso ndeko allo papa Makou oui ok maloba mboka yo bandeko bazali koyoka na yo baza na posa bayoka opinion na yo mpe ozongisa ya na motuna ndeko na biso asili kotuna ndeko na biso asili kotuna nini po ligne alaki mpe déconnecté ok ndeko atuni ndeko banzuzo ozali toujours na ligne allo ndeko na biso akei je pense ndeko na biso abimi na ligne bongo ndeko Marcel azali na ligne ya koki korépondre motuna oyo basile kotuna ya moto pesa ya na lopa évangéliste Makou ndeko molingami esalaki te ligne ekatanaki heure moko ok tozoyeba te motuna ezalaki nini mpenza ok donc tomoni ke ligne ekatanaki bongo ndeko na biso motuna atunaki na biso bandeko oyo basilaki kolanda motuna oyo comme ligne ekatanaki tokozongisa maloba liboso epai ya papa na biso Makou ya mbo tozongela su ndeko ok shalom papa vraiment nasepeli mingi vraiment na ndenge bandeko oyo balobi liboso vraiment mosali na nzambe évangéliste Marcel évangéliste Diversi boke malamu mpenza na oyo eza posa na nzambe alors juste nangi na conclure koloba boye eza important kolamusa oyo eza bafamille na biso bana na biso baoyo baza na droit ya kovote ya chrétien surtout totelema biso nyonso koluka bisika ndenge otuti koloba wana eza na bacancil partout na bagarda okoyeba kozwa papier corrompre pourquoi toza kotelemisa bandeko totelema pourquoi ezali ete moni ntango mosusu mutu kozala netre esalaka mpe ntango motu aparticipe na lisumu mutu position mpe eyebanaka alors ntango yo okei olobi no na yo eza na kilo mpe no na yo kozala contre mais ntango yo okei te donc ça veut dire oza juste na obsession oyebi te ke baloba oui o baloba non ça veut dire okei nango kote moko ya bastation eza malamu te donc ça veut dire que etake bachrétien tomobilize mabota na biso tomobilize bana na biso tokende tovote non tomoni exemple ebele mosala na nzambe évangéliste Marcel asili kopesa na eloko nyonso oyo toza komona ke eza au contraire ya volonté ya nzambe ezala malamu mutu apesa position fixe na ye
alors position na biso bakretien ezali non. Alors yango namoni eke mais komona banona monoko il faut compter le comme côté mais non na lieu comment compter ntango yo osali pas oke osali inscription mokolo ya vote olamuki na mbete oke ovote c'est alors que bana yo ekokompte tellement à cette occasion là il faut permettre le biso bana na nzambe to empêcher eke oui wana ezwa espace. En tout cas, merci. Oui, on a eu l'espace. Tant que vous allez dans Nzambe, tu télémis, tout ça, la première part, Bissomoko. Bon, Mandeko, tu allez qu'on appelle, tu allez toujours dans la radio-télévision Congo Christo. Tu allez qu'on parle presque 1 heure de temps. Il y a émission à Bisso, Bongo, tu as qu'on succès émission à Bisso Kalate. Mais il y a moyen de succès émission à Bisso, tu as qu'on kako tuna. Ce qui est le souka, ils allaient pas, il y a papa à Bisso, Marcel. Azwa Tana Inyo, ça va y avoir. Mais ce qui a qu'on fait, c'est un programme où il y a une bomba. Azwa Tana Inyo, ce bon, tu as qu'on kappa, il y a un Bisso, G26, pe bandeko, on va aller la ligne, on va aller qu'on landa, tu peux pas mot, tu sais, bandeko basso, on va aller qu'on landa Bisso, na nzela ya Facebook, pe nzela ya chaîne na Bisso Orao, pe le susu na nzela ya YouTube, na nzela di susu ya site na Bisso ya www.congomokristo.org. Bon, tu peux si bandeko basso mbote, vous allez mingi moya kutanga bakuma na bino basso zalité, parce que tu peux si na bino obele mbote, isika wapi bo se connecter, vraiment kolo ale kana ko bozala bino. Bongo Maloba Oboka, il y a évangéliste Marcel Bono. Merci de Komolinga mi Papa Alpha. Loko ya mbonanga kotalisa ezako tozali bana na Nzambe. Tosala ezali mukana na Nzambe. Olobi mutuna moko ezalaki kasi je suis sûr que tango apoza mutuna biso baoyo oyinzitaki banda koyoka lisusu te. Ok, je pense que vous avez les suscités pour dire que mon abino a 4 lignes, il y a moi qui est pose à la pause, mais. Banda koyoka penza mutuna yango te. Ok, donc on a encore une ligne, ce qui est à Kokiko, peut se sur motuna wana, tous on s'en déconne la ligne, comme ça après se sur motuna wana pour motuna et la inadversité, bon peut s'engager moi. Minute moko nazom sandeko na biso na ligne lisusu pona ye a manuela lisusu motuna wana tozali kobenga ndeko telefone ezali kobenga bongo ndeko azom sala biso lisusu motuna wana. Allo ndeko obimaki ndenge wana yambo ya kobima na ligne soki tokoti yo kobima lolenge bongo te mpo otiaki bandeko na difficulté ndeko banzuzi tolingi ozongisa motuna na lisusu mpo bandeko ba manuele yango malamu te bongo olingi bazo ozong salisu motuna wana po bameka kopesa eyano na ndenge ya limemia to ya bolamu. Amen papa. Papa Marcel Chalon na ba tunyoso bazo landa biso. Mes questions étaient celles-ci. Na tuna kinga na bon. Tomoni na Bible Lot et ses enfants bana ya Lot na lukaki ba aider Nzambe. C'est tant ba moni batikali bango moko bazalaki na batu ya pour continuer la bango te pour bailler la compétence à progéniture bah qui n'a pas papa bango masanga de façon que ba botana papa na bango pour bazwa bana to yebi suite nango ba moabit ba botamaki siko nga zo lo bande sur exemple siko yo tozo ko boya avortement to lingia ngote même nga naza d'accord pour avortement te siko au cas où e ko sala mananda puisque tozo mona ba inceste et zo sala ba famille ebele bana ebele ya mibali bazo abuser na bande ko na bango ya basi ba cousin bazo ko vanda na kati ya ndako bazo ko abuser na ba cousine na bango siko na kaya bongo eke grossesse ebimi na place wana tokosala sikoyo ndenge nini tozomona pe bapapa ebele baza ko abuser na bana na bango ya basi au cas où sikoyo grossesse eye kobima na place wana tokosala nango nini en tout cas po nga nazolinga na yeba puisque il y avait un débat moko esalamaka pe na Angleterre ke mwana apardonnaka kotiela mama na ye kisi alala abimaka na mama ni mama na akomaka na zemi sikoyo na kandeti ya bongo tosala nango ndeni moto akoki koavorte obi akoki koavorte te question na ngeza wana nayoka bino. Ok, motuna na maboko bino ya bino basali na nkolo boleka na koki korépondre motuna oyo ezali vraiment na eyano. Merci mingi mama Irene Banzuzi to sepeli na motuna na yo eza motuna moko oyo ezali ya monene mingi parce tolingi totalisa yango boye obandaki na bana ya Lot wana koki kozala pe enseignement mosusu parce que komona oyo ezali la loi sur les relations ou sur disons
n'habite Nicole Vele à Zolanda, sur les 7, na kati ya Biblia, et que vous avez même 2 ou 3 étapes, où Nzambe atoleraki, makambo mosusu, où liboso atoleraki yango. Naka oyo eza ya inceste, ils ont là-bas étude de fait, où ils ont démontré que la majorité, il y a avortement, et ils ont basé sur inceste mingi. Il y a presque au moins 75%, il y a avortement, et ils ont sur le choix de la personne. Moutalobi, bon, na zemi, mais na sepeli ko garder zemi na longola yango. Mais na cas où bon, quand il y a inceste par exemple ou quand il y a viol, il y a 2 possibilités. Parce que moi na soki asi à côté na kati ya nzoto, o ezali ya mwasi, nzambe asi asiseye akomi mutu. Na cas wana po na biso tozali ba chrétien, tozali ko conseiller que avortement esalema te. Kasi soki mwana wana abotami, parce qu'il y a eu choc sur la conscience, yakoloba ke mwana moko abotami kouta inceste oyo ezali lisumu tozali kokondane yango. Lelo na mokili eza na bato ebele oyo bakoki kozala na posa peut-être baadopte mwana wana bafanda na ye. Ezali lelo na mokili na mibali mpe basi oyo baza kozwa nzela kozala na bana te, mais oyo bakoki kozwa mwana wana na bolingo nyonso bakolisa ye comme mwana na bango bapesa ye affection parce que peut-être bakutani na eloko ya kozwa mwana te, mais mwana moko abotami na nzela wana. Parce que mwana soki asi akoti akomi mwana eza souffle ya nzambe eza na kati na ye. Alors biso tosalaka bato te, toza mpe bato lelo soki tozoloba c'est parce que nzambe apesa biso epai ya baboti na biso po tobotama. Donc condition ya kobotama na mwana ye moko aza innocent, mais bato oyo baboti la condition wana bango nde bakoki kozala coupable liboso na nzambe parce que basali inceste oza eloko interdit par rapport ya makomi na nzambe. Eloko ya mibale bakoki kofaire adopter mwana wana azala na bato mosusu bakoki kogarde ye, bakoki kochérir ye parce que c'est une âme vivante. Souffle ya nzambe eza na kati na ye. Dans le même cas, la cadre à viol, moi, si je suis là, je suis violé. Alors, il faut que la image de bouton violent, il faut que maman, maman, Kanisa, Mbalami, Balé, avant, ça, Afi, Bongo. On a un peu moins, Maëlo, Nzambaché, Nakatinanga. On a tali sabato, nous, sur Bazo, dans la caille à viol, caille à inceste, mais quand on les a, un peu rare, mais quand on a bête la société que balongo la zemite et concernant moi 80% ya bazemi zo sopama la volonté ya mutu na zaki prêter na zaki prêter ya na bota sikoyo mais ozemisi na zaki prêter ya na joa zemisi sikoyo mais ozizemi moi no zaka 2 semaines na muloko la biso bato mangala bino zaka moi lianza muketo longoli. Non, c'est une vie et c'est condamnable liboso na nzambe. Wana eza bakamoko oyo ekuta bongo na ka inceste ce qui est loko bongo esalemi c'est vrai ezali pasi ça choque moralement mais voti ya mwana wana abotama faire adopter bopesa bato baza na bana te na mokili oyo lelo toza nango na bato ebele baza na bosenga ya bana mais bazomona bango te vous pouvez faire adopter mwana wana ce qui bokoki kozala na ye te. C'est un peu ça, et à Nolanga, na Katia Mutuna, on de quoi Tunaki. Merci, évangéliste Bondo, tout le monde est qui fait ma boîte mingi, bongo, toko, pesa maloba, et pas évangéliste Chisinku, si madame de Komakona, de Koabiso, si moi, va le capé, quoi, va répondre à Mituna, pour les aliments Mutuna Moko, vraiment, ils sont très importants. Bon, on a une position par rapport à la question de Marcel, et là, je pense que l'évangéliste Marcel a tout expliqué. Mais là, on a combattu ça. Et là, moi, na tango ayaka na mokili, moi, nazala innocent. Moi, na tango ayaka na mokili, moi, nazala innocent. Moi, na ayebi eloko moko te. Ministère ya pardon, il est pas moi. Allez, prêt. So, obeti moi, la mouké, o ya âge ya 5 ans bata. To ya âge ya 4 ans. To ya 3 ans, ko remarqué après une seconde, à bozongi la yo kaka. Ko makamazos, o ya dosa la yebi na yango te. Moi, nazala innocent. Alors, na bato, la dokuta na kawana, bazaka na motema ya munene bazala motema ya munene pardon ezala et puis babondela kaka nzambe volonté ya nzambe si esalami mais bakini na principe kaka ya pardon
pour être beaucoup moins d'ambé et vers l'Iboso. Donc, je pense que l'évangéliste Marcel a tout expliqué. Merci Mingi. Merci Ndeko, évangéliste Jivensi. Dozong si malo papa ya Ndeko, évangéliste international, évangéliste Tanguy Fouene. Malo Mokayo. Ok, shalom papa. En tout cas, pour la position en Gaï, dans des questions à maman la biso, il y a une base à tourner, en tout cas, dans la cambre de maman la passa, la limite juste que l'on est que dans la position où ils affixent nous les chrétiens, dans la position où ils veulent dépendre peut-être de la loi, la position où ils veulent dépendre de la loi céleste de la Bonzambé. Bakawana, ils ont la kamokora, mais ça arrive, et le kola, moi, à outil, tu as la souffle divine sur ce qu'on te fait dans Zambé. Alors, ma parent, vous allez empêcher à commettre le péché. Commettre d'abord, banni dans les soum. Alors, là, quand nous sommes dans les soum et que nous sommes dans les soum, ce que nous faisons, c'est repentir. Bon, tu as l'autorisation, mon côté, que le voilà, moi, allez dans l'excès. Pour permettre que le docteur va se passer, nous avons la possibilité de faire. Alors, l'autre position la mission a lieu que, nous avons la la position pour évacuer ma tête dès le début, avec témoin, nous avons encore vivre, peut-être que les parents, parce qu'ils essaient à retrouver l'affection à la moitié, à cause de l'adopter quelque part, à cause de la moussou, mais Batowana, si le bien était ton péché qu'atteindra. Donc, ça veut dire que pour mes amis étaient bango, donc tu vas commettre un fait, faut pas tourner regard et pas dans Zambé. Dans le bagage, tiki makambo oyo, afin que Zamba pardonne bango. C'est un péché. Alors, il y a un moment que position habituelle toujours, c'est moi, nana, tabotama, et voilà, la fa vivre, pour Zambé, mon taïebi, destiné à lui, de futur, tu vas permettre que maman n'a pas. On a pas mais c'est les cas rares. Mais on peut éviter cela dans les conditions de l'occasion. Respecter les comme moi qui n'a respecter Bana respecter la semaine qui n'a yo. Amen. Merci Mingi, évangéliste Tanguy Fouene. Bon, tu peux me parler Ndeko. Simon Makungu, allez, quand on va répondre, on va au dessus. Il y a un moto qui n'a pas ça la close de l'émission de Bissot. Shalom, maman, que Dieu vous bénisse, maman Irène. Zaki Motuna Mogo 3 kilos. Et puis ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Et ça demande aussi beaucoup d'inspiration pour répondre à ta question. Sinon, tu es un peu à côté. Et je suis tout à fait d'accord, bien aimé Marcel, na lobby. Mais pour la Bible lobby na Exode 23. Kogoma motote. Exode 23. Kogoma motote. Si quand tu as vraiment na sir maramte koloba, tu ne tueras point. Voilà. Tu ne tueras pas. Na lingala kogoma motote. C'est-à-dire tant que kogoma motote, même n'importe de commencer à oublier anjo to bali anjoana ezali kaka moto. David a lobby na psaume 51 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Et Moussa Nanzama zo reconnaître que nous, au bota mané na mokili, abota mana voix ya mabe. Et que ça peut voir insecte, et que ça peut voir ya balien moko ba cordon bloqué belé. Mais on dit que non, mais tu veux que ta loi soit inscrite dans mon cœur. Voilà verset 6, oui. C'est-à-dire que non, âme nyonso ezare Nzambe. Et puis étant que bana Nzambe, vi na biso ebandaka awa na mabele te, vi na biso ebandaka na likolo. Amen. Ce qui nous va permettre eloko salama, c'est que aibi pourquoi et salama. Donc ce qui est à la bonne tika David, anga bandi kwa David ba botama na ligne à bien. Mais atiki bango akeo soiraka David o a dit que non, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Oh biloko Nzambe ezala biloko o ikamu sakabatu. Ezala peut-être ba chemin moko ya bongo esika Nzambe ya kotaka. Tant que tozonga mibeko tongo petit histoire ya Lot na Noé, ezali biloko Nzambe bana ko tolérer. Inceste tout ce qu'on sala manango.
Mais dans le Nouveau Testament, on a dit que la Bible est condamnée à nous fermement. Mais la Bible na Psaume 130. Quand tu étais informe, une immense informe, mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire que nous sommes là et nous là qui autant aux allez kakato ba forme moi langage moi bien aux allez ba superme. Oui. Tant aux allez superme, nzamba yeba kiyo aida to âge na mboka o kubutama. Alors quand ce qui m'a permis d'insister ça la ma vie à moi peut-être ça ma famille moi boy. Biso ba tutoza na droit ko boma a moi na te. Parce que surtout bomi to konda metuer et puis tu es condamnable na mission nzambe. Or la Bible dit nzambe o to benga comme na Jéhovah. Jéhovah ça veut dire le Dieu qui vit avec sa famille. Or une famille est constituée avec papa na maman na bana. Alors les enfants sont des héritages qui viennent de l'Éternel. Alors héritage on nzamba pesi pourquoi il faut boumaye. Peu importe voir où il est là. Bible le tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nzambe azora biloko moko inutile pour la confondre peut-être bassage à mokilo. Oyo biso tobe en liboma. Oyo biso tobe bakano esala makate. Mais pas ya Nzambe sala maka. Alors voilà pourquoi maman a totelemi na position na biso oyo. Et tant que vie esala kate liboma mutu, toza a droit ko boma ngote. Et puis to renseigner ngo fermement na kati ya ensemble la biso ou bien na kati ya communauté la biso qui ekoki jamais ko voter yes. Parce que yes toujours ko incarner ba esprit ya ba votement na kati ya ba famille na biso. Oh, nous savons que l'esprit au sein de la carte Irlande, ils ont esprit à conserver bana. Ils ont le seul Europe où on a moni, ba mindele bazara ba nombre bana ba 5, ba 6, ba 7. Na ba poto autorité ba Allemagne, ba Hollande, ba France, ba Nîmes, maximum peut-être 2 ou 3. Ba 4, ba 5 les Arabes sont ba étrangers. Mais bana mboka ba souka peut-être moi la moko le Allemagne coup ba bota ba tel soit ba bota moi la moko. Mais en Irlande, quand tu y a qui te choqué, tout le monde qui est là, la famille minée, 6, 7. Et ça, la magaté. Donc, et ça déjà, esprit, au temps quand Irlande, ça, esprit, pour conserver vie. Alors, tu comprends, il va imposer, esprit, pour terminer vie. Alors, si vous avez un anglais, il faut terminer pour tout gagner si on est en anglais. Parce que tu as dit qu'un pays est constitué par les esprits qui s'habitent dans la famille. C'est-à-dire, nous avons la famille, on te ça la mboka. Alors, si tu as adopté loi Oyo, et comme esprit eux contre la carte Irlande, et puis ils les ont marato pour la bana biso. Et tant que bana Nzambe, il fallait te tenir ma fille to boyango. Tu n'as jamais que voter yes pour la peut-être bah pour supporter mboka ou pour construire peut-être bah moto bah peut-être bah bon social. Après bon social ça na moni. Après peut-être que on a autoroute bah na ba tamba la voiture sur bobo ma milimo ou peut-être bah ko utiliser moko malam. Voilà pourquoi maman pour nanga position na ngezaka amour que non pour voter non. Mais tu voter mais juste ma bonne délit. Parce que ce sont des choses spirituelles. Amen. Ce sont des choses neutres sur libre. Ils ont très bien. Les choses sont appelées comme homme de Dieu. Ou bazali, leader de l'opinion. Ou bazo kamba biso l'assemblée. Ba s'élever les sources, ba tellement pour nous prier, pour nous bouger esprit. Ndeko Simon na yiko rappelé na bino to zali na presque na 617 personnes au bazali na ligne, au bazali ko yoka biso partout dans le monde. Na ngonga oyo. Amen. Alors, avortement, ils allaient tant au milieu qui sont dans le bimi. Moi, la bimi. Mais Bible condamnant, on a livre à Genèse qui lobby. Si quelqu'un verse le sang d'un homme, par son sang versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est-à-dire, Makilata, oh, bimi, siwana.
c'est déjà l'image de Dieu au bimisi d'une manière ou d'une autre. Parce que nous étions créés à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, cet agneau qui était immolé avant la fondation du monde, l'agneau qui était immolé dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire, moi et toi, nous étions dans la pensée de Dieu. Avant que nous ayons nous avons pays où plaire pour atteindre yo. Abusé sous forme à Superman dans notre papa nayo, papa n'a injecté Superman dans notre maman nayo. Nous les allons Alpha, aux allons Marcel, aux allons Givenchy, aux allons Marco, aux allons Irène, aux allons peut-être passer tout le monde à l'élo. Amen. Mais avant que nous allons déjà quelque part. C'est-à-dire que tout le monde a arrêté jamais marche ou vie à nous exister. C'est-à-dire en inventant, ils allaient arrêter marche en Zambé. Ils allaient arrêter même Bible de la jeunesse, soyez féconds et multipliez-vous. Or, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la reproduction. Amen. Donc nous pouvons reproduire à travers Bana Ondamba Pesabiso. Babil, les fruits des entrailles, c'est une récompense que l'Éternel donne. Comme il est Dieu, Jéhovah, le Dieu qui vit avec sa famille, récompense, on peut s'en entrer à moi, c'est ça à moi. Alors, ils allaient à l'enseignement, au côté, à jeune frère, à jeune sœur, pour jouer les lots, dans le mariage. Nzambe, Azanzambe, Azati. On a des amis dans la tête, et ça m'a dit Azat. Sur les attaques, on a sabana. Maman a dit que la sabana, biso le tokola. Amen. C'est pas dit que nous avons la tête au cas non, nous avons pourquoi moi na bata abota tangwana. Merci ndeko Simon Abouani à la sagesse nyonso aussi ko la kisala biso awa vraiment Zambe azala na yo bongo to komiko comme la suka émission na biso parce que to ça déjà 1h15 depuis to lancer émission na biso bongo to lito pesa maloba na moko na invité na biso banso o bazali bongo na ligne to ko banda to moni to tikali 4 awa invité na biso Marcel abimi na ligne bongo to lingi to pesa sur vous avez dans programme ya kopesa ya balingomba wapi o sika bosambelaka bongo to koleka kopesa 5 minutes je pas bandeko bali kolinga kobenga biso banda ya ba invité bongo to kende ko sambela pe ko sur cette émission biso to bali na ndeko Simon. Que Dieu vous bénisse, je suis votre bien-aimé. Il n'y a rien à dire, je suis avec l'homme de Dieu, Pasteur Bruno, l'église de Jésus qui est la famille, donc nous prions chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Zongi na ndeko Simon to ko émission na ligne. To zongi na ndeko na biso évangéliste Givenchy so ko pesa programme ya suka ya moto ke de clôturer émission na biso. OK, ndeko na biso ten ndeko mako ko zo maloba pona to ke succès mission. Merci. Et ça m'a eu évangéliste Makou. Notre mari Tangouifone. Dans la Cambolo, il va faire Alpha, Nazala, la puissance civile, qu'on a passé au temps de Moussala, on a passé JP, on a passé Rodi Moukouango, et on a fait 20 heures, ma serviteur est belé. Nous, quand on a repris le bâton, quitte le bichot Bandakana, 11h30 jusqu'à 11h jusqu'à 13h30. Et le mercredi, on a une journée permanente à l'église, la plage de champ, de 10h30 jusqu'à 19h, dans l'intercession. Sollicitation Mokwezali, on a la pose au Yakobo, et on a biso, on a les bienvenus. Et le jeudi, on a les lots, on a la cellule sur la Balbring, à 18h à 20h. Et le vendredi, on a la cellule, on a la Moka Navan, et par exemple, on a la semaine du président, et on a la 18h à 20h. Et dimanche, on a la répétition et enseignement à baptême, nous avons dans le Kumu. En tout cas, si tu as malade, on sort dans les cicatrices. Amen. Merci beaucoup. Tu as bien la ligne. Bon, tu peux se demander quoi Souka, Malba Souka, pas évangéliste Givenchy pour notre kende. Aussi, c'est bon émission de Bisso. En tout cas, Maloba Souka est d'accord pour encourager Bisso à faire une Nzambe. Tous à la Bomoko, on a coupé sa valeur d'un niveau de la famille pour préparer jeunesse, importance de la famille. Et puis, Kolinga Kodala plutôt, leader, il y a opinion.
na face oyo ya kolakisa était importance ya mwana ezali nini iba enseignement to ko préparer mikolo nyonso oyo avant référendum mwana esalama et puis koyeba toujours kotambola toujours na esprit oyo ya kolakisa ete mutu akosala mabe jugement na ye kozala ndenge ndeko sima lobi ete balobi na livre exode ke koboma te donc mutu azali koboma azali kosala lisumu te lisumu bamasumu mosusu ezalaka oyo ozoyeba te kei na 4 génération na yo. Voilà pourquoi l'église peut se préparer biso nyonso ba leader d'opinion ba pasteur bato bazali visionnaire et ba message ya côté ya mikolo ko préparer peuple de Dieu na niveau ya eloko oyo etali ya référendum oyo mutu nyonso akende ko voter atelema pour être Satan ajwa lokumu te ndende ko lobi ete tozali le premier pays oyo bazo dima eloko esala mate. Alors ils allaient grâce moko za kati na biso awa biso pe na kati ya grâce wana tozali ba émigré ebele toye awa. Alors ils allaient makambo susu ekomi makambo ya kotelema eloko oyo ekende te esala te. Amen. Esala te de façon to sauver l'humanité parce que en Christ nde to vivre. Mutu mwana za bota mawana azana innocent azana problème a mutu moko te azana ministère ya pardon te li pe fitir na ete nzambe nda li fitir na nzambe limbisa Adam sans que Adam senga pardon. Yango bisope totambola na bolimbisi, totambola na amour, totambola na pardon, na ba onyo so bakuta na zemi o etaki indésirable à pardonner, à porter la amour, à porter semence wana, nzambe mo ba ebi avenir ya mwana wana et puis to préparer peuple de Dieu. Biso nyonso mikolo nyonso ezala tem moko to kolo bilamo mikolo pour ete mutu nyonso se préparer te et le quoi to voter en nom pour sauver l'humanité. OK. Merci mingi ndeko na biso Jivesi pona koyeba ko pesa lisusu makanche zalaki ayo bongo tondi bino vraiment botondi mingi lolenge bosila koyeba ko kota na biso kasi tomoni ndeko na biso mususu azali ko benga tokoki ko benga ye to kotsa yo pe na ligne soki bengi biso na mboka ni to ebite tika to rappeler numéro na ye pour kongo mo Kristo to zali bongo tokoki ko rappeler numéro esika nyonso oyo tokoki ko mona to ko connecter na biso même en Afrique partout koko jongela coup de fil na bino bongo tozali ko benga ndeko allo ndeko mote papa boni malamu ndeko tomoni yo tsi ko benga biso yango to rappeler numéro na yo ndeko makanisa yo elobi nini pona émission oyo tolobela yango na bonzambe na matali référendum 2018 na mboka Irlande. Yasoro papa nzamba pambola bino en tout cas pona référendum au papa biso toza ko bengisa ba mama ba papa biso surtout to kende mokolo yango ko voter biso nyonso aza na nini azali irlandais akende ko voter po te loi wana to chakal eleka te loi wana papa eleka te biso to voter non parce que Nzambe azali ko sepela na avortement te lokola biso toza ba chrétien biso pe to ko tangu tozali ko vivre awa na mokili oyo to ko ndima te ko boma mutu mobimba papa ete to longola kaka mwana wana za peut-être ngoza mukonzi na mboka oyo peut-être ngoza serviteur de Dieu papa yo keneka ko étouffer kaka ministère ya mwana wana pona balobi ete na loi wana ezali ke yo soko viser moniko bota te o longola papa en tout cas biso toza d'accord nango te ba mama soki tozize mito bota kasi motuna nanga papa na ngala tune ninga ko zala bona bandeko neso baleki nzamba pambola bango sikoyo pona batu nyonso tu ba mama mingi basi balongola deja bazemba o bazalaki na ignorance ya makambo bango bauti koloba sikoyo conseil ni bakoki kopesa ba mama wana pote mbala sima bazongela lisusu kolongola bazemi te question nange ezalaki bongo papa merci nzamba pambola ye bakoyeba ko répondre na mutuna yona bongo lokwa tozali na évangéliste Maku tango il faut évangéliste international ya koyeko répondre na mutuna oyo alors ndeko évangéliste. Ok, shalom papa. Tozali ko bisa pende mo biso mso zali ko benga akata na ye tokoyeba ko rappeler sima tango tozali ko sisa bongo ndeko évangéliste malobomboka yo na mutuna oyo ndeko na biso mosi asili ko tuna pona ba ndeko o siba waka zemi na mabele bongo olobini na mutuna oyo. Ok, non okoloba mutanzambe mama tukanza mapambola yo utini question moko za na bwanya mingi za mo mutia makati yo senga beaucoup de réflexions sur dessus. Loko na okoloba za boye. Donc la Bible, mon Bible est dans le balabiso, ne pensez plus aux événements passés. Et dans le balabani, dans le balabatu, on va faire qui masumu, mais bah yé pas une ensemble, que le dé ensemble, ça n'a pas une couche à maki. Ça n'a pas kunga on a la salaki.
tala bokeseni na tambolaki nzambe asolo makambo nasalaki epesaki lokumu te alo lelo nasosoli komona eke oyo nasalaki eza mabe nzambe limbisa ngai alo nzambe oyo toza kosalela aza nzambe avali na pardon alo nzambe akopardone moto wana alo elo nakokoloba mpona bato wana wana basenga pardon te basenga pardon epai na nzambe epuis eza na masumu oyo moto akokobondela ye moko eza kaka masumu oyo esenge ete moto amona basali na nzambe babondela mpona ntina na ye mais soki sobondela mpona ntina na yango so basala nde babondela mpona ntina na yango oyo moko obondela mpona ntina na yango alors nzambe apardonna yo habitude que vous demanderez à mon nom soit ici que vous l'avez déjà reçu alors pardonna so ozwa yango lokola ozwa yango verset appuyant ezaka ke ne pensez plus aux événements passés oyo elekaki wana nzambe apardonnaki yo mais maintenant atu akende nzela ya ti merci mingi ndeko na biso évangéliste Maku pour la disponibilité à temps oyo oselai kopesa na biso totondi bino botondi mpona maemanso oyo bakosala tozongeli ndeko na biso oyo abimaki na ligne aselai kopose so motuna oyo ya liboso ye azali na loba mosusu ya kobakisa ndeko Irene Banzuzi mbote mbote papa omoni lokola tokomi na suka ya émission en tout cas nga na koloba kaka ndenge mama auti kobeta sete nalandaki mosali na nzambe moko alobaki tosambela oui kosambela eza malamu ntango tofukami tosambeli toramene bana na biso na conscience totelemisa bango tokende nde kovote po tokoki kovanda place moko tosambeli mais soki tokoki kotia no na biso te eosalelo omo te biso nde totelema tozwa bana na biso tala baage ya bana oyo oza na bango na ndako tala bandeko oyo oza na bango po ekoza mpe na motu mosusu voisin na yo azomona ke nakende kovote wi mais ntango yo ofaire comprendre yo talisi ye otangisi oyo eza na komi na nzambe oyo nzambe alobi boye na botuni ye ndeti yo oza wana ozosepela na vi te soki ozali sikoyo yo balongolaka oyo na zemi eske olingo ozala boye eske olingo ozala na vi oyo poramene bandeko na raisonnement totelema tokende s'enregistrer voter non toza ba combien de chrétiens à la carte du monde toi non dans l'église africaine toza combien na carte d'église quel est le peut-être au télé biso no sozina bana na soto kei to voter na soto ko matano so ba plus de 10 000 voix soto si pena bana na soto ko ma plus de 10 000 voix pour un jour nzamba otuna biso oui lone yak nzambe ngako tuna avorta ki na ngate bana na nga ba avorta te mais tango bazala ko pona ngo yo position ezaki nini eza question ko kozongela biso yo position no ezalaki nini omemaki non na yo te peut-être non na yo e ko bakisa voix moko o esala ke non endi mama mais tant nga na fi non nga na bombi on a kati ndaku nga e sa eloko monte na mema non nga eza un plus ya ngo ya luana o kanga na ko loba yango to telema to kende to voter non merci mingi to kende to voter non merci ndeko na biso Banzuzi pona tana yo lisusu pesi biso tondi bino baso botondi na lolenge bosila kopesa biso ta nyonso totiki lokumu pa na nkolo topesi évangéliste Jivency mbote pe matondo mingi topesi pe susu évangéliste na biso tango ifwane évangéliste international merci matondo bongo tokoleka koyeba kotika bino po to continuer émission na biso dans un commission bino na ligne soki bozali loba suka koloba ndeko na biso évangéliste Jivency ozali loba suka koloba ya moto biso na conférence likambo suka ezaka ke tant ekoki to racheter le temps et puis les deux nyonso oyo baza décourager quelque part baya tobondela elongo biso tobondelaka na puissance divine soki mpo ngoni église moza pembeni ya ndako na yo kende kobondela elongo na famille na yo mpo ete toyebi lobi te ntango yango ekoki mutu nyonso ase préparer mpona vie éternelle nzambe azwa lokumu merci mingi nzambe azwa lokumu tokobimisa ndeko na biso Jivency na conférence bongo tokei susu pa ndeko na biso tango ifone yesu kazali na loba suka ya kobakisa merci naza d'accord na omosala nzambe évangéliste Jivency awuti koloba vraiment encourageons nos familles elongola maloba kitoko mama Irene Banzuzi alobi na biso tokoki kobondela mais c'est important kosala pa kokenda bacouncil kokenda bagarde kozwa baforme koremplir eza nanu tard te alors fais le pas eloko nakoki koloba kaka yango wana ok merci mingi bana nzambe babongola mitema po ete ntango mwana aza babongoli motema bakoteya ye lisusu te akoyeba automatiquement ke likambo eza mabe mwana asala yango eza te amen merci beaucoup papa na biso évangéliste
tangu ifone bongo tozali kokoma na suka ya émission na biso wana ezalaki radio télévision Congo Moklisto oyo ezalaki na biso vraiment en collaboration na ligne topesi bino banso mote lisusu na manso oyo nzambe na biso azali kosala bongo totiki ligne na biso pa bandeko mosusu oyo bakoki kobenga bazalaki na mituna ya kokota mpona babenga totikili bino temps soki bokoki kokota mpona bopesa na biso na oyo bino bomoni to makanisi na bino oyo bokoki kopesa na biso bongo totiena mwa nzembo mwa loyembo mpo tomela mamali lelo oyo nasindeli balesengo sango natalili kolo otioe namoni monene na nzambe ai moto nazongaka libala ai moto osimbote pa Angel Medeme azali bongo aline na direct ya radio télévision Congo Moklisto okoka topesa mbote pa ndeko na biso Elisa Mote pa ndeko Stella Matangila topesipino banso mbote pa ndeko Helene Makuka topesi yo mbote puka pa ndeko topesipino mbote Azara, et le monde de Bisso, on sera toujours